unis par les sons, unis dans les vents pour l'indépendance. France, unis au son, Chizopina, Daimana, Chidotwendele, Nakita, Tokotonga, Nakoleka, Kitoko, Kikabu, Congo, Yamakulu, Congo, Oiti, Congo. Mbote mokili mobimba koba na koba ba memana raté tina nini botala haut-parleur pote boko rozo boyebi biso pezala plaisir ezala sengo tanto ye barake bozala rone belé pona kotala biso tozali premier média panafricain en RDC bisika wapi bo après naka histoire ya mboka na biso na lolenge oyo ya solo avec beaucoup de passion tout ça là vraiment makambo oyo to tchaka motema na biso na likambo tout ça là yangwana et touchera bino merci na bande ko bisika no so bazali kotala biso la première des choses ya rosala ezali ya ko aimer ko partager pe ko commenter rosala biso plaisir ya trop yo pe nos abonnés te comme ça vidéo yo to pe panza chaîne oyo comme pa bande ko nyonso to ko kozala tozali ebele botala rabiso ebele mokili momba ko bana na ba village awa et bi haut-parleur tina ba mikili bisika nyonso bozwami mais tozana pour ça vraiment que bo se manifester bo kota kota ebele osala biso plaisir ya trop les lots to lobela lisusu ba ingrédients juste ba biloko auto monara tina te ndenge pe balobara que tina te eza na tina bande ko ngai to apprenant awa na bino na kati ya plateau oyo que mai oka ya pamba ko yeba kosokola oyo ko kiko fungolelo ba makambo yebele na vie to apprenant awa que masuba oyo ka ya pamba masuba oyo ka ya pamba iko kiko sala makambo yebele na vie na yo oyo to apprenant awa to apprenant lisusu que okoki ko bota mwana oyo lingi azala okoki ko bota mwana azala militaire okoki ko bota mwana azala politicien okoki ko bota mwana azala joueur juste yebande nini ya kosala yango na ndenge boko na biso ezala ndenge nini to apprenez susupe awa bande ko na kati ya haut-parleur ndenge nini poko ki ko bota mapasa ndenge nini babota ba mbuyi babota ba kanku ndenge nini babota ba mboyo ndenge nini babota ba nzuzi ndenge nini babota bana nyonso to pe bakisimbi ndenge nini ya kobota ngo na haut-parleur bo apprenez rango parce que ezali bisika wapi bozora boyebi tozali awa na kokotutu lelo ne lateli moko na ebite na benga soso to koma ba masala ba mabiloko belé mposo nkoi nyonso wana ba nzimbu na nzoto rola mokendi lelo to retourner ba question belé to apprendre du makambo belé kokotutu mbote na yo mbote l'international mokendi mbote na balandi nyonso ya haut-parleur kaka ndenge olobi ba s'abonner pour s'abonner pour encourager mon salaire à mon corps on a bino solo beaucoup ça l'a jamais déçu. Voilà, alors bande nyonso bazali très content surtout beaucoup na partenariat au parleur azaki nango na mise tout ça aussi les sabomoni un peu ba investigation to chelibi no bele momo ko wana ezali tellement milai bande ko ezali très enrichissant beaucoup un peu ko tala yango zo senga bino oyo no tala kite zonga tala ni wana mise ezali bon koko na biso ba yo bazomi na bibisika misusu tozo faire vivre bino ba mise to pe biloko na biso misusu awa to sali ba investigation sur ekeko oyo roi Philippe a memela kibiso awa pesaka mokonza mboka na biso awa ekeko wana haut-parleur to kotaki wana ba pesaka kibiso accessibilité to zui ba jour ebele pona kosala investigation ko yeba ekeko wana ezaki ya solo to ya lokuta to sali na suka na émission exclusivité ko ya pe ya bientôt bon mona que to sali na le DG de l'éditeur yemoko ya misé qui nommé par mokonza mboka pona après ba investigation au parler to tunie ba mituna bolanda makambo na nyonso awa to koma la bouche autorisée culture na maboko na biso to yambe pe koko tutu to rosone koko tutu to mona rapé awa avant que to ko d'abord kota na ba ingrédients na ba mambo to za awa yo poza la pas alerter au monara bikeko ko ya na mboka oyo mi balé tout ça. Mais après yango, qu'est-ce qu'on peut dire? Peuple congolais, ba yebino nos valeurs ya mamba bike côté, bazali bleu parce que biloko msusu na ba terviré ne ça na bamboka msusu. Tozo repenser bike kongo za na nini te, mais yo pe la télé o tozo remona ezali ko la tradition, message nini ko kopesa déjà na ba Kongo pona makambo oyo. Ne kungu ne kalunga ni mbumba akongo mongalinza koba yaza ngoba nyambia bakoko na ngai mfudi mukulu botambo na ngai na itumba oyo biso banso tintango kongole ako zwa mayo esengeli bonsomi
ndeko mukendi eloko ezope sa pasi ezali connaissance ezali boyebi tango nyonso na kolobaka na baike africain azo vivre na interprétation tozo vivre na originalité ya eloko te toza na ba domaine tout ya vie même tozo prétendre eza culture na biso lokuta na lokuta c'est-à-dire moto batangisi na lokuta azokola na lokuta et bongo bazu popi o eza lokuta bakomi baye kopesa yango akoboya akoboya te parce que sa vie est déjà composée dans les mensonges. Son enseignement est déjà composé dans les mensonges. Bilei na eza composé dans les mensonges. Yango bazu pe ekeko ezali mensonge. Baye kopesa yango ya lokuta na lokuta égale destruction massive. Neto okufa. Parce que to bande koloba ntango iso ceux qui sont là, mboka na biso ezalaka dirigé par nous-mêmes et que quoi ne kokota te sur le plan spirituel. Notre spiritualité est gérée par l'Occident. Et puis comme il croit que nous sommes beaucoup plus chrétiens que les Gabango. Il y a des musulmans congolais qui se croient beaucoup plus musulmans que les Arabes. T'as là niveau d'ignorance. Non, Jésus, oui, Aza israélien, mais batonaye moko ba rejeta kiye bisonne ton humilié ya solo oyi komi kosa parce que omi yebite oyo zali po yebite o ba ela kiongo donc o to ko pesa na bane Congo ezali bazwa origine na bango nde basalela basangise ngo na kokola ya mokili oyo komi nde to kotambola malonga sokite Louvounou. Voilà, ceux qui étaient Louvounou. Alors, salutations déjà à Kokoriko le Fungula, le Saint-Esprit parmi nous, Topesho Bambo Tebele, pourquoi pas, il y a Bisomoko, M. Sintsongo, Mama Congo, il y a solo, il y a eu en Oana, Maman Nanou Soki, vraiment association Maman Mofondo, Bana Bako Kwa Solo, Maman Nabiso, Bibiane, Maman Limba, Maman Bazali tellement ébélé, Maman Bibi Cheounou, salutations, tous ceux qui parlent Koko Toutou. Betele biso lisolo masuba awa bande comme suba bengi babi que non mokendi quand même on a essayé ça d'abord tout sentais qui peut que moi bien ba misus ba meki un peu pour changer façon na bango ya rosokolo là baza remone un peu moi ba changement alors bazali ko banga ba misus ba tuni ba question ba lobi que ndeko mokendi tuni la biso d'abord koko tutu ezali pratique moko ya mabete boye ezana ba conséquences te na likambo ya sali oya la kisi biso to ndengeni ni parce que tous au sein là bon ceux tous au monde à malamu mais et le rognon c'est à malamu père moi comme rappel na mabe nango conséquences ezali to ezalité ne kungo ne kalonga ne mbumba mukendi la science n'a jamais été neutre malamu na mabe bakuta na raté oye petolaka koki jamais ko bebisa pe oye bebisaka ekoki jamais ko petola et qui jamais copé là. C'est-à-dire Nzambe a kaboli mokili na ebongo. Soko aussi moi na moko ya classe ya 6e primaire, oyebisie eza koko nzadi nda découvert ki mbushiri ya fleuve Congo. Asebi ke moi na ona oboya. Ah mon ko moeli mambo étrange. Pourquoi? Parce que moi na aza collé na enseignement occidental. Ba enseignement nyonso o yaki loko la science ba elibisoka lokuta qui veut dire lokuta ba changer les biso nde mokili c'est-à-dire o ezali solo bango ba bombi yango pona stade ya batu moko boye songolo parce que mokili o ndenge ezokende na ta auto komeli la science ezali sous occultité. La science doit être dévoilée aux yeux de tout le monde. Parce qu'avant la science était occulte. Quand on parle occulte, les amayos étaient bomba. Ils ont une katia molili parce que molili n'est divinité. Molili n'est bonzambi. Déjà, tango
neti kakungu exemple ya kakungu na biso oyo roi Philippe ya lokuta o ayena ya solo na yango bango bazana yango ya solo na yango pa ya peuple yaka muyaka nyonso aza na problème soka azwi kaka accès ya boîte postale wana c'est-à-dire akutani na pouvoir wana akutani na ancêtre wana tout akoloba devant ye au mona solution na ba ba botaka te kakungu ebotisa bango c'est notre divinité exact que tozo croire parce que ce qu'on est pas ba croyant basolo ba que oko croire jamais na ekelamu basolo bango na monoko mais en réalité leur vie est toujours dans la croyance à croire na mwasi na ye parce que mwasi ne ameki ko bunga et ko bebi sa croyance na ye a croire na parent na ye ce qui parent na ameki ko bunga parce que notre vie est liée à la croyance mais quand il s'agit de la divinité bah c'est-à-dire ba bulungi nisi biso mayele ya kokanisa que vie eza nango kaka croyance et Dieu n'a pas besoin le créateur n'a pas besoin de notre croyance akende nango wapi akende nango wapi yende asali gauche na droite yende asali yango c'est kawa mondele ala kisi biso ka lokuta abombeli biso vérité ndenge kakungu ezalaki na pouvoir ndenge masuba eza na pouvoir ndenge niei ezali na pouvoir ndenge mai ya misu ezali na pouvoir ndenge soyi ezali na pouvoir na bon koko na bizaka poa et molimo mabe kimi na soyi mais si dans la Bible balobi non soya Jésus ka ande monisaka aveugle qui vous a dit ça ozomona te que eza culture na biso est-ce que mindele babi ki na soyi hein le pasteur vu qu'il voulait cacher la vérité bamoni biso bon koko biso ba mfumu to bikisaka na poa bango ba biso to tiem poa ba ko kanisa ndike to landi ba koko oyo mondela bi nous allons désorienter alors la vérité to sala nini to musango moni te ba pasteur tout ba roma mon bébé manani non sorry bon ça ba miracle on reçoit le Saint-Esprit bon ça waouh quoi abake le soyi abake le soyi bon pépété soyi pouvoir na ngonde ke ko manifester dans nzoto na yo eux-mêmes ils pratiquent la coutume na kata ko bata mais le ko liza commerce ça nini le ko la mondele a braquer ba autorité na biso ba sala nini nde sengeli biso sikoto banda ko lamusa bango ke non lokuta masuba o kaka e ko délivrer yo ce n'est pas la main ya moto te même Biblia na bango ezo beta masolo ya tatouage oyebi que à l'époque roi Salomon tango azali ko enseigner batu selon livre na bango ya Tom et Jerry parce que vrai Salomon eza koko nanga na yo mukendi eza koko nanga na yo bango ka ande ba falsifier ba peindre e couleur à pembe ce qui teinture ya pembe et alors roi Salomon azalaki tango batu ba okota faut akotisa bato selon leur niveau intellectuel abando comprendre ngondeni ando comprendre ngona mona mutu lelo e comment avant kota yaka na carte mais na bokoko na biso à l'époque bana bazo ya kelasi ba ocha maboko boy et le roi a ce tatouage ngaka nde na zabo bato nyonso o ba bi spiritualité kana eti maboko nanga be ba moni étoile nanga mais oui quand na tieba moni étoile nanga parce que roi Salomon le kola zaki na connaissance a telemi mwana comme élève comme il bosso telo boko kota na salo a otanga bino à partir d'ici nde omoni ba magicien kala bazalaki
biso telo boko bo yo telo boko yo mona okaniso ndire azo mona eloko ana eloko o mona kuna te ya tangine tatouage o apesi au message c'est Dieu qui nous a tatoué comme ça mutuna avant un message na maboko neomoni na bonkoko na biso mwana soki azobotama akangaka maboko qui veut dire tout simplement moto afongolaka maboko ya mwana wana eza médecin te eza tata na eto mama na moto aliboso esengeli amona pose pouvoir ya solo likolo ya mwana metanga akufa maboko ofongola. N'importe qui peut venir alors m'aider. Parce que na tikali ndoto pas, il y a pamba. Sunienzi tu y a pamba. Mais tant qu'on a un esprit, c'est un secret. C'est-à-dire nzambe a teli biso nyonso oyo kotombo la biso en nous. Katina biso. Bande comme ça va penser que ça va rituel au même na islam au même on a beaucoup. Mais ba musulman kunde ba ennemi ya masuba. Mais les grands chiens ba ebi secret ya masuba. C'est-à-dire mondele alingai kaka atia batumo na se batumo likolo. Nzoka nzamba akeli biso na égalité. Toza différent na sens ya ba mission oto na ngona katikati ya mokili. Yo leki moto te ngana leki moto te. Et ça quand ami yebité nde alongoli confiance en soi ake epesa ngo moto moko esongo na zokenisa moto na opesa solution nzoka veiller sous makasi. Allez bango siko ba bongisa souffrance wana disant atozite koleka nango zala molende dans la pauvreté ya za molende dans la richesse. Donc ba rituel wana eza ba rituel divinatoire. Ce sont des rituels divinatoires. Est-ce que ekoki ko sala ni na vie ya moto? Yango nde ko tombola moto, yango nde eko accompagner moto tina suka na ye. Tina suka na ye. Pona nini moto soki masube komi na complication, il faut ba minganga bazo palpite. Soki aiko sumba bien te, bazi panique. Parce que eza banzela te. Eza eloko nyonso esilisi mission ekomi esantu. Poni nzoto ya muwe eza esantu eza na pouvoir. Poni muku ya mutu eza na pouvoir. Poni ni poussière ya nzoto ya moto ina pouvoir. Ngai na tambola na poussière ya mwana na ngai. Bomba ye boya ko kunda ye. No kunde na te na kunde te. Boya na. Azane mo azagi moke, azagi morne. Utumba na yoye. Na tumbiye na zu poussière na yango. Mais makambo mukendi. Na ta soki na buninga moko na kokite na de pouvoir we sunga kangai. Izai tata na ngai. Et Grégoire ya tata na nga. C'est-à-dire Mahomet na nga, Jésus na nga. Na poussière ya mwana nanga na elimo santu nde nani maman nanga parce que c'est lui qui a fait couler son sang. Donc c'est elle qui a coulé son sang pour nayo ya. N'est pas Jésus. Pourquoi cette ingratitude? N'est pas Jésus. Eza ba boti na biso nde ba sopi makila na bango po biso to ba bon moi. Aïbi na mutune eke ko botezaka na douleur mais elle a accepté yako memayo na libumuna. Ebi sacrifice wana na pesa bango motema wana. Nzambi ampungu. C'est tout un rituel. Vie ya moto za rituel. Na émission auto ça les rituels parce que ça délivre les gens. Mais votre telle émission pour ça délivrer. Pe akutani na makambakulu na ye pe makamone ke libuso. C'est-à-dire nyonso so mondele alingaki a minimiser maemususu po bato batika la faible po ba quand je parle le mondele non la bandit parce que mondele la qui bandit en vrai français ils a bandit kuluna bankuluna biso babengaki bango ba mondele
Anki-Congo authentique. C'est-à-dire, bandit pour na banditisme. Il ne voulait pas acheter licence de la création, de l'invention primitive chez nos grands-parents. Balinga quitté, que ba somba licence y a invention. Sinon, les Arabes sont toujours au-delà. Ne batte kinko, batte ki banditisme, bazoué par force. Et comme ils ont inventé l'amba. Notamment en Angela, olati bongo mais qui mundele ka ya ngwana na oseka na okana mawana pas si regarder ce peuple ignorant parce que c'est l'homme blanc ne aoya mundele nyo sorti mundele pardon blanc nyo sorti na la mindele leurs dirigeants avec leur système colonial. OK, le coton tous qui meilleur producteur ya coton pour bako ko na biso bazo exploiter coton wa sikoyo eloko mondele alinga ki ezainini alinga ki moto moindo aza la concentrer na science et non na mayo et pesa la science. Nous sommes tous occupés, tous à kotala, tous battre la beaucoup plus nzoto et non et lilingi. Donc moto abosani et lilingi ne enregistrement la vie nae. Vrai yo nanga eza yango. To minimiser yango, to mi kosi. Alors voilà, vous allez un peu progresser. Alors, affaire Moko Boye, Mingi Bandeko, comment ça la recherche yaba, topé tout le monde a un Mingi. C'est ça, va le rumeur yaba secret, mais tout mec un peu colobé là, on m'a moqué parce que les autres ils sont un peu Bandeko, au parleur quand même, topé c'est vraiment exclusivité. Singa Oyo Moto a mis Diembi Kili Nango. Net tout le monde a moto. Moi c'est à Boye. Topé likamomoko monene comme lié alobi kete ngai na monika kana mi pesa liwa o ezali malamu te na kati ya mibeko o pesa li malamu te na mibeko soit ya mboka ta na mibeko ya nzakomba moto azui moto ake ko midiembika singa wana emona na kate ko to fongola biso na to comprendre singa wana emona na kate ezalaka likambu nini ba singa wana ekenda chancellerie basingana ekendaka pa bavoyant ou ba dirigeant mboka oyo parce qu'il y a tant de gens qui pensent ba te belé ba kanisaka o tout monde ndé ba dirigeant mboka baza ba représentant. Je suis clair Mukendi. Je suis que c'est la spiritualité qui dirige le monde. Ce que bateau ba dirigeant ndé ba récupérer le quoi. Ben oui, pour ba bi secret. Et loko nyonso oye koza la cause ya ko séparer suni ya molimo na suni ya nzoto et loko wana eza très apprécié pa ya ancêtre wana eza luxié pa na ye parce que c'est la permission par laquelle molimo na ye ke komona gloire eza na même valeur na eloko oye permetaki ye asala nini ayana mukili ni ne permettra mutena mukili ils ont rapport sexuel plaisir ya rapport sexuel on a bien pungwa pesi biso bato ils ont même plaisir ya eloko ils ont la cause ya liwa ya mutu oyo ndenge ancêtre ayo kaka ndenge molimo ayo kaka tango moto azui singa ake komitia na kingo mpo ami boma religieux bengango envoûtement e bengango envoûtement science e bengango suicide mpo ami bomi et alors moto nini par sa propre volonté parfaite a commis boma jamais mais comment moto a commis ti a dépasser limite ami boma ils ont malamu pour na yi parce que tant na yi pour casser tope carrément na yi sengi bongo donc moto mi bomaka wana carrément na yi sengi bongo ben oui donc au hasard les au hasard té au hasard n'est pas le monde au hasard n'est pas raté moto to na libre arbitre té ya ça la choix na yi moto yemo ka sali choix que na arrêté na vie nanga ben oui au sali choix ou arrêter na vie na yo ouais. mais il y a une cause
Ils ont une cause. Ils ont géré dans le monde, ils ont géré dans le monde. Au PSL qui s'est niqué. Ah, on a peine à ma casse, il y a qu'à changer karma. Donc, on dit bah grand. Et bon, on a il y a des. Ils ont un. Bah grand, il y a monde mingi. Surtout ma cambona mingi, c'est pas arabe. Hein? Bah tambola na poison. Bah tambola na poison. Pembe na mapeka na bango. Surtout soit comme une tumba et ma crasse. Soit comme une tape. A senti que non. Bateau ba olinga ba sanin. Ba bomanga. Abi que so bateau ba bominga ba on est baza cause nga et cause à la peu possible na servir bango. Kasi minere ba ba biso poil pour te servir bango. Kasi makambo ele kana na Esther nizani. Mili mwana nyo se servir. Et la spiritualité. Et la spiritualité, et la sacrifice spirituel pour leurs intérêts spirituels aussi. Coucou faisant ma bête. Coucou faisant ma bête. Pour nous vivre à boe, pour n'attirer koufa katango so. Tango ozo boma pondu. Est-ce que pondu nda ebiso ke ngana za na poso otira mokilisika? Tango ozo bukuta poulet mayo. Est-ce que poulet on ebiso ke ya oboma? D'ailleurs so bando boma okima. Ça senti que maintenant c'est ça okima. Tabao oliaka na nini na ville oliaka na nini. Est-ce que tabao na batumbela kao azaki prêt en kufa. Mosala bo salia na ote kingo mbeli na kingo asepeli nango. Entre parenthèses. Katikati ya tutu na ndugazama tutelemi wana. Lolenge moko moto pese ngeli ya kufa pour la intérêt à basusu. Pourquoi faire la séparation à molimo d'accord? Ne singa wana soke eza cause ya liwa ya moto ancêtre à cause la wana na yango bisika banson, il y a des cérémonies spirituelles où esenga rasi wana ezala. Maman na frappe. Maman na frappe. Ndo moni ba grand wana azaso amona comme faible. Tant que vous avez pena, vous kangi atale na beza. Arocha ka. Abendi ni aspirer poison ku film. Mieux voir kufa na maladie. Que yo kaka aboy. Donc ceux qui vont rester comme ma grand-mère boyé. Donc beaucoup qui vont utiliser beaucoup misu ba grand bon mona atitan ba américain ba kwa ici nani Saddam Hussein au monité ba komi lisusu ba se point donc ba ngonde ba diriger moki e baba nko na lukuta tam souye mo mi bo ma pété bo non yeba zo singa na yeba pendaison ba zo singa na lisusu oh yeba bomé na singa donc ma solo ngo yo tozolo ba yango mais singa nde ba kena lango guerre. Oh, singa ni wakena lango itumba ba singa wana. Do ba robenga yo kayo mtondo bundisa bango. Mais oui. Oza na biso, oui. Parce que mon livre c'est la appellation spirituelle. Pourquoi na contraire ya magie eza positive. Moto asa na mbongo faut pesa moto pour commencer na mbongo. Pour molimo ne bando salela ite. Parce qu'il est ton supérieur sur le plan spirituel. Bako batinda ka batu convocation sengelo convocation na mokila molimo okei. Soit monimo ete te ba arme ndi ba puissance mondiale bazo boma to banga na Zambie hein. Est-ce qu'il y a un mboka où tout ça bato mabe jamais. Tout ça na combien d'églises, combien de paroisses, combien de mosquées. Pourquoi tout cause liberté, tout cause indépendance et à soloté, l'indépendance totale. Pourquoi? Pourquoi tout ça là faible? Pourquoi ba boma biso bongo? Ceux qui solo Nzambe azali très miséricordieux. Ceux qui solo tout ça se passe par sa porte. Ceux qui sont là, c'est lui qui autorise tout. C'est que Bissotoza,
bana mabe o ba parents ba ina de ce que Nzambe a ina biso n'a rien à voir. C'est le système de la nature. Les forces sont là pour utiliser le faible, manipuler le faible. Ceux qui balaient na oke limbisa moke ngolo mawana bana ibale balaient na olala nzala. Ceux qui lion oke limbolo comme lion kolala nzala. C'est la loi de la nature. Et c'est à l'homme de chercher à être fort. Est-ce que ceux qui tout le monde basa fort kasi? Et là qu'on y sur na mokili, ils ont une hiérarchie na yango. Soko luki okoma makasi, yeba ke na makasi ezali kolo na yo. Mais chercher à être fort. Soko luki okoma makasi, yeba ke na makasi kozana sena yo. Chercher juste à être fort. Parce qu'ils ont étages, ils ont escaliers. Par rapport, il y a ma mission na mokili kofuta na jugement outi na monde cosmique. C'est ça. Voilà. Vraiment, Makambo yo. Mais c'est ça la spiritualité. Bandeko, je un peu de temps et beaucoup de comprendre. Que oh monsieur moi le baïsika to uta to yebaraté sika pe to zero kende to yebaraté wana po na ye te mukendi yenda yebité yenda yebité donc voilà alors to komi na suka ya émission na biso ko tutu ba message au pesi bato donc on ici que awa kuku fezali mabete ezali malamu pona moto ndenge pe mingi même na Congo wa bato bazali kokufa mingi toza komona ngolo la guerre tout biso zozo style labo nzorande ba fort bazape ko utiliser biso zali avantage pour na bango pour te ba régner pe ka spirituellement hôtel biso yango bongo. Oui. N'a rien à voir avec la politique. Ça n'a rien à voir tout mon la politique. Donc ils a que le roi baronde to yoka bazo lekisa batu et ils ont les capé na ba façon pe wa. Et les capé na ba façon. Donc les kana ba kolekisa motezaka spirituellement to ko le capé comment payer le ko boma physiquement boy. Ben oui. So bomi moto za na compte na yet. Bato ba tira ba dire ba poison. Tout. Si koyo, il y a des gens qui tuent na ignorance par la méchanceté. Il y a des gens qui tuent par la connaissance. Par la connaissance. Donc biso faut tout ça les fort tout le carré ba boma biso lisusu. Ingeta. To ko mape ba fort. Ingeta. So ki ba to komika eke bazo boma biso lisusu te esili. Comme fort. Et alors Mondela Kolingatin Mondela a combattre biso partout. Asimbi biso na minduki. Asimbi biso na alimentation. Asimbi biso na enseignement. C'est-à-dire asimbi esprit, âme, corps. C'est que poto bima. Et c'est que tombo la culture bon coco na biso tant bon coco na biso c'est que tout ça la recours à l'authenticité ça dit to bon coco na biso to tamboli na yango elongo oh tout ba benga ki bondoki wana c'est notre force parce que arme za kindoki bilia pesa kindoki zani ndoki c'est l'intelligence qui donne la solution. Ils ont mêlé à ma casse et sa solution sur le plan physique, sur le plan spirituel et physique. C'est l'homme blanc à interpréter un homme comme une sorcellerie. Mukendi soko ke France ok Angleterre lelo ba bengoka mukendi. C'est le message n'est que subir interprétation et non. Combo est moto que interprétation combo est moto tout les interprétations les combo fabriqué par l'homme mais bah comment ils ont fabriqué depuis le monde cosmique c'est toute une appellation à Jésus à Issa à Jésus le Kouta président de la République qui est dans le Liban qui est dans la Chine va bien Félix au monde est changé Tshisekedi. Voilà. Parce que c'est le pouvoir, c'est l'esprit qui ne change pas.
Voilà. Alors, ça reste éternel. Et il y a un ligne pe mon kendina répondre moto azoluba que aïba place à outité. Nenga zawana soka lobi akola na spiritualité akoyeba na place à ngana yebi place na kufa. Pour na bota na yebi. Penzamba la ça biso chaque jour na ndoto meto yebi te za yango. Comme ce temps monsieur Ekoya et monsieur Ekoya mukendi to lobe la bato ba yeba place ba uta na ba cause ba kufa la ka. Je suis prêt à donner ça. Donc, tu vas kufa na vie, on dit kufa déjà pour yaboy. Azali réincarnation. Voilà, merci beaucoup. Tokomina Souka Koko Tutu, merci pour koyamba invitation à biso. Alors tu vas prendre marambo belé na kati émission yo tozu vraiment ngora ya ko apprendre que ndeza boy moto na moto zani sika na ya kufa. Akufela. Moto na moto zani sika na akufela. Donc yo zo banga ko kufa awa. So ici seulement o ebité so bima wa pi susu. Ils compliqué mais est-ce que c'est vrai ça n'engeni dans ma mystique nos ancêtres bando banga liwate ils ont le roi pongi chaque jour là la kendaka mais biso le rôle la loba bazali kufa très tôt il y a quoi de ce que ça biso passe bakasi merci n'habiter ba salutation ce que ezali mukendi liwa ezali pongi ya molai c'est tout auto ko expliquer bato ezali pongi ya molai o nzoto eko telema lisusu te ko latande nouveau corps po telema lisusu wana alali bela les obengi yango liwa na bonkoko na biso to gutaka yango chaque jour to kufaka chaque jour ka ndengo lala ko loti ka no mona molimo le vivre liwa no pe yango na o kufa bongo ya mo bino lia mo botama na bakama ya mo benezo yinda oui c'est ça o vivre bongo donc na pesi mbote na bawa na pesi mbote na ba vivant na pesi mbote na bino bisika bozali Bangkoko na ngai banso Bangkoko ya ba Congo ya ba Luba ya Kasai Bangkoko ya ba Swahili Bangkoko ya Mangala bisika banso bozali bo vibrer na bisika bozali pour te bo inspirer biso encore de nouveau pour te to bunda na itumba oyo to sila kolonga itumbe ya limolai Matondo mingi tokomina suka merci l'ingénieur en père Azaki na prise de vue ensemble na toute l'équipe Elohim Gelesi et Wilson Madame na rédaction alors avec le même plaisir vous s'abonner massivement to kuta nos mêmes prochain numéro pour nous continuer toujours d'informations tous arango pour nous apprendre bino en plus pour nous éveiller bino pour nous bolinga mboka na bino bolinga culture na bino bolinga wezali identité na bino et puis bon apprendre quelques astuces pour ko aider biso to ko kende liboso pour nous aller to selembe to kuta nos prochain numéro bye bye.